aloti do mutu alali akufi na se apongi. Mais avant kufa na se apongi wana, c'est que nzamba sa tinda dia ba messager. Ba messager aliwa bayaki. To bazaka lali akufi na se apongi, eza bato yo abanda de komona bilembo. Mususu pe a discerner te kana bandoto wana. Exemple bato bazaka lali alota azolia na bato bakufa. Dieu m'a fait une grâce particulière. Donc bato bakufa na bandoto la plupart eza bato ba ange babanda de communiquer message. Mais atika lo discerner moto. Bato balalaka akufi na se anoto ezara bato nzamba sa prévenage déjà. Ezara bato nzamba sa après avisa qui est tala makambo esala mabo esala na autant epsolo mo omoni liwa eza voyage moro ezara voyage moro bo ezara ba code nango ba ange de la mort ba yaka visiter mutu ba yaka d'une manière comme d'une autre nzambe pas ça là que mutu akolongwa na mabele te sans que nzamba préaviser. OK. Ah non lo ba mutu za païen za chrétien mutu nyonso nzamba cha capacité moro avant asala voyage alonga mabela kindo dela nzamba pesa capacité mutu nyonso a ressentir ango d'une manière comme d'une autre. Ndeka ezalaka so mutu nga voyage à moulaya exemple que les États-Unis que l'Europe il faut bongama voyage à liwa pe nzamba sala de manière que so mutu nga longa pena mabele ya bato akende au delà nzamba pesa bato capacité wana na mutu nyonso ba nous sentir aba nous sentir d'une manière comme d'une autre kende na zabo na okende. Mais ce que le problème qui est là, c'est que nous sommes en sentir en discerner en côté. Mais nous sommes en bilembo. Et ça, nous sommes en accident. Et ça, nous sommes en émission passée. Que a commis comme on a bateau bakufa. Nous sommes commis ba signe que ba ange de la mort bako liwa et comment s'annoncer. Ah bon? Liwa comme on l'a déjà que nazoya. Bon, kolota oui, a commis kolota bateau de bakufa. OK. Si comme moto bongo so ayebi nzambe te ndo mona bato musu bakufa na se apongi. OK. Ezape na bato musu moto akola la boye. Bakufa na se bandoto. Ezali ba mort naturel to il y a quelque chose qui se cache derrière ça. OK. To konta na verset moko. OK, vas-y. La Bible est claire. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nzambe asala elo te saka révéler ko révéler en ezani arolo bango na bande nyonso mais l'essentiel il a communiqué les messages donc bato ba lota bandoto azo lota mais akanga bandoto wana te ça dit le diable ne veut pas que a se préparer pour na makambo ya na vie na ye nzambe azo soin na biso nyonso que ça soit païen ou chrétien mabe avec comme la mutu le rôle nzambe mutakela ke nzamba prévenir abantu eza païen Nzamba au prévenir d'une manière comme d'une autre. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci Nabino Nyonstu Bozola Nabiso de partout. Bozola na émission Nabino Lava Céleste la Lola Esika Bonzambe Ekitarana Loye Mona Malope na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola Ezo Futa Simana to Yakoloba Nzamba Boto Koye. Disu soit finalement Soazo Saïla Biso Elongo na pasteur Feza Misia. La bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, un affilo Mukoya Motema Yabivens, de Homo depuis Londres, puis na maman Gisèle, Lukelo Motema papa, Emmanuel et na Boston. Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosu qui c'est toujours na cadre pour informer, bien le lot, Tozananan, Tozana Moko, ya Basay Nanzame bien aimé dans les ciné, Oyoto Meko Kitsa, qui Bonzambe par rapport, ya Mama Kamyon, tout Ezosama, na église, corps du Christ bien aimé, église à Congo, Ezo Kenoapi, Toko, Souka Wapi, Tozalina apôtre Basile, shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Alvin. Bonne santé. Yes, on bat la biso santé ça très bien à Rwanda. OK, merci beaucoup apôtre Basile. Nanga avant tout côté na sujet na biso pe ya lelo to saka par rapport il y a émission to ça la fois passée au beta qui lisolo noto pe bandeko balamba yango mekana ko beta biso importance ya noto ezani na vie na biso ba chrétien. Bon, d'abord, on a payé si bande qu'on sommes bout na combo Yesu Masia, la mission tina suka to zana jamais dessus. Alors, ndeko naloba boy, bandoto ezaba miroir ya venir. Au monde muta kota na ndako na ye, azui miroir, ato azui tala zo mitali lumine ndenge zali. Eza ndepe bandoto eza. Donc bandoto ezaba miroir ya venir de manière à ce que bandoto nde laksa biso place to okine. Au monde
mutuka na nzela batiaka bapanneau de signalisation bafait de route yango nde elakisaka awa fo katisa awa fo ralentir awa fo okurube nde mo mpe bandoto na vie eloko elakisaka biso nzela eya bandoto eloko elakisaka mwana nzambe eloko elakisaka mutu oyo azovivre na se eloko elakisaka lobi na ye so mutuka eza bapanneau de signalisation vie ya mutu ya bandoto so mutu aotambola ngai nde naza bena kozwa exemple na ngai mo personnellement so na makambo na osala eloko ya liboso na vérifia bajour wana bandoto nini naloti so naye nasengage na likambo eloko ya liboso nasengage eloko ya liboso na vérifia eza bandoto mikolo naloti bandoto nini moto naye napese mbongo naye nasengage na faire oyo naye nasala eloko oyo so na consulte bandoto wana nde nakoyebaka mikolo mabe ezali to mabe eza te bandoto donc bandoto nde eza wana eloko bato bacomprendre concernant bandoto ezake bandoto ezali bamiroir ya avenir bandoto nde yaka kotalisa biso lobi bandoto nde etalisaka ke moto akowumela na sa mabele to aokufa bandoto nde eyaka kotalisa meme ke moto akozwa to aozwa te bandoto yaka kotalisa moto meme intandi ya vie na ye épanouissement na ye yango moni na vie moto alotaka te c'est très dangereux mpona ye moko parce que bandoto nde kana orépété eza bamiroir ya avenir bandoto nde etalisaka motu lobi eza ndeni bandoto etalisaka motu même avenir ya famille nzambe akorépele même motu avenir ya famille avenir ya bana avenir ya baparent ou soit nzambe akotalisa même baparent avenir ya bana na bandoto donc bandoto na vie chrétienne na vie spirituelle na vie ya motu est très important. Je comprends ba o ke balota raté soit ba op ke balota mais ba bossa na bandoto des personnes en okolo bana ban. Déjà son moto alota raté déjà eza ba signe mo ke ba blocage soit né quelque part. OK. Son moto alota raté eza ba signe mo ke ba blocage lumière na ye to ba blocage destiné na ye quelque part. Ba boye amona makambo e ya na vie na ye. Parce que au moni na venir tozala mambo ebele. Na destiné to na lobia moto na mambo ebele. Tozala makambo oyo ya malamu nzamba tia na kati ya moto. Toza pe na makambo esenga ke il faut moto asambela. Toza pe na makambo esenga ke il faut moto asala ndo offrande. Mais ce que nyonso wana ya kokoma na kati ya bandoto. Na bandoto nde moto yaka oyeba ke bandoto na olota mikolo comme si mabe moko elinga elanga il faut na sambela. Na ozoka na ba sens mo simple. No mona moto yaka dadi na comprendre mikolo na molota ba accident. Musu mikolo na molota ba nyoka na olota biloko boy. Mbala moko moto ako ata yo na oyebisi te moto comprendre que par rapport à maman na olota c'est que faut na sambela mikolo. Déjà ce qu'on so moto olota te c'est que ba privé capacité spirituelle wana ya mona makambo ero ya lobi. Eza de bien te. Ce qu'on so pe moto olota mais aokanga ba ndoto te. Ça dit bazo yiba ya venir. Bazo yiba ya destiné. Bazo boya a définir makambo eza ndoto ya Pharaon, non? Pharaon a loti ndoto mais ebungi. Zoka ndoto a lota qui a destiné à tout un peuple. Et ben nous dépend de quand ndoto wana. Pour ça ndoto monsieur eza Pharaon c'était un païen. Mais Nzamba qu'est-ce que Dieu a fait? Nzamba a vu destiné à tout un peuple tiens ngona mutu. A révélé carte mobimba. Mais qu'est-ce que le diable a fait à Ibiango? Tant à Ibiango tiki ebongo. Kotika tiki ebongo. Pourquoi? Pour essa la ke akutana na makambu me eya ebima le roi brisque. La Bible est claire. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Nzambe asala elo te saka révéler, ko révéler à les amis. Arolo bango na bande nyonso. Mais l'essentiel il a communiqué les messages. Donc bato ba lota bandoto azo lota. Mais akanga bandoto wana te, ça dit le diable ne veut pas que a se préparer pour na makambo ya na vie na ye. Ndemo peta Pharaon a loti. Mais Satan a longoli ndoto wana. Mais Dieu soit loué pour lui parce que Joseph était là. Oazaki wana zaki censé interpréter ndoto. Après sa lignée prophétique, tout après sa caractère prophétique, il y a makambo na loti. D'abord ezaki mission ezaki non mission moins impossible parce que il faut d'abord mutu abandonner ko découvrir non ndoto wana ezanini. Ozomona. Alors, c'est un peu d'assistance là. Mutu a l'autre raté, les amabe.
moto pa lota kanga ba ndoto te eza mabe na opesa verset moko na biti sur la question avant que na est-ce que net que par rapport à ba OK peut-être ba kufa na se ba ndoto ezali ba mort naturel to il y a quelque chose qui se cache derrière ça. OK, to content à verset moko. OK, vas-y. To temps à verset mon na Genèse, je crois ils ont la Genèse tout temps à verset mon na Genèse. Dans la Genèse 42, au moment Genèse. Oui. Genèse chapitre 40, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Pendant une même nuit, les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe, chacun les siens pouvant recevoir une explication. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Il lui répondit, nous avons eu des songes, mais il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Raconte-moi donc votre songe. Il y en a pas ça, il y en a pas une différence par rapport à Nautoloba. Muto a l'autre qui ndoto me bossa na kiamuza ki roi Nebukadnezar. Nani Joseph a interprété ndoto ya Pharaon. Voilà un peu. Bato balalaka. Akufi na sia ndoto. Ezara bato nzamba sa prévenage déjà. Ezara bato nzamba sa après avisa qui est. Tala marambo esala mabo esala. Na autant ipsolo mo. Omoni liwa eza voyage moro. Ezara voyage moro ezara ba code nango. Ba ange de la mort ba yaka visiter mutu. Ba yaka d'une manière comme d'une autre. Nzambe pas ça là que mutu ko longwa na mabele te. Sans que nzamba préaviser. OK. Ah non lo ba mutu za païen za chrétien. Mutu nyonso nzamba cha capacité moko avant asala voyage. Alongwa mabela kindo dela. Nzamba pesa capacité mutu nyonso a ressentir ango. A ressentir ango d'une manière comme d'une autre. Ndeka ezalaka so mutananga voyage à moulaya exemple que les États-Unis que l'Europe il faut bongama voyage à liwa penzamba sala de manière que so mutananga longwa pena mabele ya bato akende au-delà nzamba pesa bato capacité wana na mutu nyonso ba nous sentir aba nous sentir d'une manière comme d'une autre kende na zabo na okende mais ce que le problème qui est là c'est mutu so ko ba nous sentir ngo ma ko discerner ngote ma ba no mona pena bilembo. Les gens sont en train d'accident. Les gens sont en train de émission passée. Ils ont commis comme un bateau bakufa. Nous sommes commis un signe que l'ange de la mort liwa est comme s'annoncer. Ah bon? Liwa est comme l'oba déjà que Nazoya. Donc l'autre oui, a commis que l'autre bateau de bakufa. OK. Si comme moto bongo soit yebinzambe te ndomo na batu musu bakufa na sia pongi. OK. Ezape na batu musu muto ko lala boye. Po omoni ndeko Alvin ko sambela oyo que Dieu soit loué. Eloko eleki ko banzambe na via muto ezate. Amen. Esungi biso na mambo ebele ebimisi biso pe na kata mambo ebele. Ngasi na lala nga na lali. Na obela. Na loti na moni papa mo bavandi liboso a mesa bando sa ba sapato. Ce qu'on a l'autre, bilambo na lati. Na l'autre, on se connaît ça pour nous na simbiango. OK. Na écoute papa na coordonné a osala ba sapato na e. Na ndoto a bisinga bizwa bilamba cha likola mesa wana. Ngas ko na tali mesa na bisina bi mais ono mona na ya mesa te, ono mona na ya tombo. A otombo le longta bisanga ka te yo déposer ka bilamba kuna. Ngana sina bi non, ngana ocha bilombo, ngana ocha bilamba kuna te parce que ya tombo. Papa na ebsinga bi yo na ebisoka mutu makasi zwa bilamba cha kuna ngana bi na ochape bilamba kuna tena surtout ki boye ndoto na yo comprendre ni so na chaki bilamba likolo ya tombo wana nenga pena ki so nyonso wana eza nini force yoye banzambe ndenga comprendre bato mona ke mutu alali aloti do mutu alali akufi na sia pongi mais avant kufa na sia pongi wana c'est que nzamba sa tinda dia ba messager aliwa bayaki ezame na ba coutume mususu
ezalaka so bamoni nyama moko so abimi na kati ya lupangu bamikolo bayebake na mboka na biso so nyama abimi seke mutu alinga kufa na mboka na biso so eloko se manifester nyama amona na pamba te bomaye mwa mikolo eloko so ebimi boye seke nyama moko seke mabemo elingo ya ngai koko na ngai pe asonam azaka so ya moni eloko moko bomonaka eloko so ebimi ezalaka bien te nyama oyo so azotambola bezala bien te il faut koboma ye kaka donc bato bazalaka lali akufi na se ya pongi eza bato oyo abandede ya komona bilembo mosusu mpe aodiscerne te kaka na bandoto wana exemple bato bazalaka lali alota azolia na bato bakufa Dieu m'a fait une grâce particulière nzambe asalanga ngulumo nga so na lali eza oza moto akufa oyo nayebi to nayebi te na oyeba yo na reconnaître que yo kufa surtout que kuna yebi ku tezaka débat te na yebi ku tezaka débat te na oyeba mamo ke yo kufa oyo sa ninya yeba jour moko ndeko moko moi quartier moi kufa ka boye na lali siko na moni ayo beta porte na sisi ba prière na lali na yo o luka ninya ote na ina hoya wapi yo to chokunda yo ote yo kanga na bit na ko ndenge nini yo to chokunda yo to tiko kunda yo ngana ne lo moko te na yo na yo ko ndenge ni ote yo oza matata bo tikanga na expliquer lo na ina bina ko yo ka yo te po yo to chokunda o kufa déjà na bengani do bato ba kufa na bandoto la plupart eza bato ba ange ba bandele ya ko communiquer message mais atika lo discerner ngote eza na passage monde na ototanga batu batie bango na kati ya prison na Joseph baloti bandoto mais tant baloti bandoto na bandoto ne badosi une explication il faut bayebisa moko na moko eloko oloti elaksini eloko oloti elaksini po bandoto utana ba source ni ça bandoto d'abord eloko ya liboso bible obi bandoto ya na vanité de pensée bible obi bandoto ya na vanité de pensée activité mutu asalaki makambo mutu akanisaki ko créer pe bandoto na vie na ye OK bandoto amibale Satan n'a pas pesa bandoto monde a ténèbres pe ya obangisa bato bo bandoto mususu ya bandoto anite mezake envoûtement de elanda yo ba soda kima sala boy zong sa boy bakangi ba mususu eza donc sorcellerie à famille saloka banini aventure mais bandoto mususu ko euta epanzambe Bible il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre lorsque les hommes sont livrés à leur profond sommeil il leur donne des avertissements et met un sceau à leur conduite voilà. Merci beaucoup apôtre Basile. Est-ce qu'on a bandé OK balota mais bazwa interprétation bandoto te bagosani te so muta lota auzwa ba interprétation bandoto te zamabe c'est vrai capacité à interpréter bandoto nzamba pesa na mutu nyonso te ndeti biso to vandi be Dieu nous a donné cette capacité pour eza dans mobimba o nzamba pesa abato ya olimbo la bandoto ya définir ndoto au mon exemple ndoto c'est là merci Seigneur bakangi Joseph na deux personnes deux serviteurs ya roi balali baloti bandoto mais bandoto baloti bandoto mo symbolique ana oloba boy na domaine na bandoto nzamba sala ke ezana il y a des songes symboliques nzamba bo yebiso ketala makambo ekoma mais apesio ba image ba image wana apesio ba code wana il faut muto azana don interprétation des songes à expliquer yo OK et loko loti laxi boy et loko loti laxi boy ndenge tangu pharaon a loti cette vache grasse et cette vache maigre ndenge tanga loti cette vache wana il faut que Joseph a interprété que makambo loti ezake eza en période de 7 ans il faut moquer sa provision mais cette vache maigre wana eza période de disette bato baloti bandoto mais bandoto na bango ezaki très symbolique bandoto na bango ezaki na ba image trop ezaki na besoin ba interpréter ngo dès temps Joseph voyait bandi ko expliquer bango abini abindoto abisi moko abindoto loti dans 3 jours pharaon benga a rétablir yo 3 jours ba corbeille misa toi na moneza 3 jours pharaon bengo a rétablir yo
Aibisi muninga na bi yo pe ndoto lote la que dans 3 jours ba okato kingo. O mona. Tala ba loti ba ndoto, même ndoto moko e la sa vie, ndoto moko e la sa nini, la mort. Donc c'est pour dire quoi? Il y a des gens, il y a des personnes que Dieu a donné cette capacité, que Dieu a donné cette habilité à interpréter ba ndoto. Et là c'est très important aux en contact na batouana parce que eza ba ndoto monsieur monongo ndoto mais nzokande e la sa ke o kufa dans une année. Po batebele ba kanta ke so alotika ndoto abeteli batuli solo et suki ana non. Il faut beta lisolo ndoto na mutu ko interpréter yango. Parce que ça ba ndoto surtout ba ndoto elata ba image. Et puis on a sa pression moko so loti ndoto mais e kimote. C'est que message en Nzambe il va du place one. OK. Surtout so loti ndoto to bosa nyango mais quand tu nous as dit que au lote ndoto moko c'est que message en Nzambe yana kati wana. C'est que message à vie yana kati wana. Problème ba tebele na beta lisolo moko a. Nekomo alali alotini. Alotini de gona kufa azoboto les draps. Alotini de gona kufa azoboto les draps. Là aboto les draps boy anga piqué ba surtout qui na pongi. Ayebisi camarade ah na loti ya mais anga boto la drap. Maman abna loti ya mais anga boto la drap. Ah pas souni na ngala ba soli les. Ayebisi cousine na. Les mêmes jours quand on tombe ba ni ba malaise na pourquoi ça les crises ba hôpital ba kufi. Wow. Bon donc le problème qui est là c'est quoi? Net, moi personnellement, Dieu m'a donné cette capacité. Dieu nous a donné cette capacité à interpréter son jamout. Et loko loti wana ezabo. Au même pas muto qui appliquer schéma na moni que maman nzamba loba ki zaki frère. Maman nzamba loba ki zaki bongo et ke bongo. Donc so muto lota ba ndoto. Ako ko interpréter ngote c'est très dangereux. Danger na mozani. Aba nokuta na ba événement na vie à l'improviste. Akoba nokutana ba accident, akoba nokutana ba problème, akoba nokutana makap ndeko omoni nzambe asala ke nzambe azwa soin na biso nyonso que ça soit païen ou chrétien. Mabe avec comme la mbutu. Le rôle nzambe mutakela ke nzambe prévenir ba. Ezaza païen. Nzambe o prévenir d'une manière comme d'une autre. Mais ce que différence wana yo sala matin biso to bongo limité ma langage nzambe wana est commis un peu limpide et pas la biso ba chrétien. Non mo comprendre que son na l'autre loko yo c'est que lingi eloba boy. Et puis ensemble na don wana et tamboli mais mutunyo que ça soit païen ou chrétien nzamba sala de manière à ce que so likamboye là il faut alobela tana ndemo poza muto nzamba kenina. Donc son muta l'autre abando tozo interpréter ngote il doit chercher des gens qui interprètent. Joseph bakangi na batu batona ba loti ba ndoto ba bandi ko se préoccuper mais ba kebiseni tant ba expliquer ba ndoto apesi ba explication oh wana ndoto alota ki l'accès que a okufa. Mais moi je pense que au moins attend ba pesi message à liwa assemblée été naza persuadé et convaincu que son prisonnier au assemblée qui nzamba ngalo ngole loko wana. OK. Soka ibise Joseph nasa ni pona kufate. Batebele ba kufa na ba ndoto mabe parce que bazwa ba temps ya ba orientation wana te. Tant ba yo pesa Ézéchias message nzamba bisi prophète ezabi kende sa Ézéchias ke abonga ba pa kufa. Ézéchias asambeli. Bilobi abaluka ba nota la mira bi soutien toi de moi. Ce prisonnier o à Joseph. Oh il ba tchake prison na Joseph asambela toi tout na ka Joseph na sa ni pona kufa te. Mais quand vous lisez la Bible, au monde par rapport à message. Il y a aussi des personnes comme ça. Alors l'autre abandonne ma bien ma réagit ça a été. Alors l'autre amutumo alongo la kebi la mana butu mais aloba elote. Alors l'autre amutumo ko ayaka ko coucher na butu maloba elote. Yango mona vie et ce qui ne ka ko s'empirer. Donc ma bé ezo donc akutana kana be événement chaque jour. Pourquoi? Nzamba otalise makambo. Mais à vous tenter au bon de la pomme de manière à ce que nous avons éradiqué. OK. Donc il faut à nous bateau même qu'on interpréter pour baisser l'orientation sur qui au salandé. Voilà. OK, merci beaucoup papa Bazi. Donc ba mort subite belé auto so mona ida liwa mozo te pas na nzambe te. Te ba mort subite auto mona ebelé surtout biso na
en Afrique, na Congo précisément, ils ont nzambe te. Na matière liwa nga loba boy. So ba liwa ya Afrique oyo. To ya bato belé et uta epandi. Tant na loba Afrique, na loba même bande ko na biso oyo. Ya ba Congolais ba Africain mais baza ailleurs. So ba liwa bande uta epandi nzambe ne mokimo bato bakufa ra ndemo. OK. Yango na loba ke nzamba ebi bato bakufa mais nzambe te aza koboma bango. Et ça réalité ya contraire ba contexte ba réalité ba liwe belé o za ba mort brisque o ezara nzambe te. Et ça bato ba okufa parce que la Bible dit ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'attendent pas. Nzamba oloba na ina bandenge nyoso me bato ba oko comprendre te. Yango mona tellement nzamba pesi ba avertissement apesi ba avertissement muta oyo kateno mona liwa ezue brisque. Tokutani na bato OK azaki à 2 jours de la mort mais à cause de la prière papa moi ça ya ipana ngai aye ya bisinga bi papa nde na zaboye oza muta suka na sola ne pona okende komi boma nazoke lo mo ezotinda ngai na mi boma ya solo abiso na lali mutu ana zo ebisa nga ke nazo zela yo papa sambela pona ngai. Papa, on a tilelo, il est vivant. Pourquoi? A moni bandoto, aïba sambeli ponaï. A moni bandoto, aïba orienté on a prière. Ba mort si bit to mona o, ya nzambete. Ezake, batu bayo karaté. Surtout, bato bazala ke nga ko benga su basala nzambete. Nga ko benga su ba pasteur te. Pour ba déception l'équipe bato ana satana ko infiltrer ba makasi. A chaya crédité na ta moni ndoto. Parce que ndeko Nzamba azobate. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi des pasteurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu a établi des apôtres. C'est vrai, bah ventiller bescro baza. Mais ils ont annihilé liloba nzambete. Ils ont escroquerie à batu, bah abi à batu, ils ont annihilé l'institution nzambete. Dieu a établi des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes. Et ça que so batu komi ma bende batu na basilité. Dieu a ses serviteurs qui sont là pour dépeupler quand Satan, qui sont là pour épargner ban nzambe na ba danger. Alors moni bato ba comment réserver bango peut-être à cause de babi. Ngana ok l'église te ba pasteur bescro ba ventier bato na de Satan ka côté là ba mutaolo a mona ba ndoto. Mais le quoi ça yé moko. A mona kaka bona bunda nango ka bongo ndo mona pe ti pe mutakomi na suka senini akufi. Mais ici je dis nzamba ko épargner na ndoto wana. Oya mutuana ayaka peso biloko. O mutuana ayaka leso biloko na butu na katikati ya butu lera biloko oyibite balamba ngo wapi. Nzamba ko kangolo na ndoto wana mutu ayaka coucher no chaque nuit. Nzamba ko kangolo na ndoto olota osambaka. Ndeko ba réalité ba ndoto ezebele. Et ndeka na lo ba songe ba ndoto eza ba miroir ya venir. Ba ndoto za ba miroir lobi so ngoe ba lobi na onde ezala. Tala ba ndoto na yo. Et ça peut être musus à l'autre bien mais ekokisa mati. Bon ndoto zaka teke na loti cercueil, na loti liwa. Et ça peut na ba ndoto bien. Mais oyo ekokisa mati. Mutu ana za besoin d'orienter na prière. Mutu ana za besoin de contact na biso parce que Dieu nous a donné le ministère de la délivrance. Dieu nous a donné cette capacité prophétique. Dieu nous a donné ces ailes prophétiques qui a autant la sambela pona mutu pe ko pese ba orientation de manière à ce que nzamba bimse na kata situation. Merci beaucoup apôtre Basile. N'atikeli autant juste 9 à 8 minutes 10 minutes. O meke un peu ko bana message au bani na bango nango ya bando topé message ya suka na bande ko bazo landa. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse. Nzamba pambola papa Alvin apambola bande ko nyoso yo bazo landa biso ngolo nzambe ezali kona biso bien aimé kande toto solana papa Alvin bandoto eza ba miroir ya venir bandoto ya monde ya ko talisa lobi ya mutu bandoto pe ya ko révéler so mutu na kati ya prison bandoto nde ya ko talisa ndeni ni vie ya bana eko se passer bien aimé na osambela totanga passage moko et puis n'a pas ça quelques pensées et puis quelques versets et nous allons clôturer par là.
Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai béni cet instant, j'ai béni ton peuple, moutounio sur aux occasions à l'andabiso, vie naïs à la changer, na kombo Yesu Masia. Amen. Que Dieu nous bénisse tout autant en Genèse. Genèse chapitre 40, le verset 5, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux un songe. Chacun les siens pouvant recevoir une distinction. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici ils étaient tristes. Alors il leur questionna les officiers, alors il questionna l'officier de Pharaon qui était avec lui dans la prison de sommeil. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons eu des songes et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Bien-aimés, voilà deux personnes dans une prison, deux personnes dans une situation difficile, deux personnes dans incarcération, mais l'autre noto. Déjà dans l'Oba, mon frère, ma soeur, notre mission en prison. Notre mission c'est la réalité à famille. Notre mission c'est la prison spirituelle. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel, c'est moi parce qu'il m'a pour délivrer les captifs, pour libérer les captifs. Bien aimé, notre nayo, et mission dans la prison spirituelle. Notre mission dans la prison, il y a servitude. Notre mission dans la prison, il y a limitation. Monde à ténèbres, il y a limité vie na yo. Monde à ténèbres, il y a limité santé na yo. Monde à ténèbres, il y a limité business na yo. Monde à ténèbres, il y a limité bana na yo. Mais notre na yo, et mission na kata prison. Notre mission na kata réalité wana. Monde à ténèbres, et na kata prison, il y a célibat. Et na kata prison mari de nuit, na kata prison femme de nuit. Monde à ténèbres, na kata prison masturbation. Monde à ténèbres, na kata prison, il y a fausse couche. Ozo aba zemime et sopanaka. Ozo aba zemime, ceux commis ceux commis na période de moko sans effort, sans obéter libako monaka ba zemi on ebimi. Monde à ténèbres ko kango na prison ba fausse couche. Monde à ténèbres ko kango na prison stérilité. La Bible dit deux personnes dans la prison. Baloti bandoto. Joseph a eu au la bango. Heureusement pour la bango, il y avait un Joseph. Bien aimé, n'a pas appelé Joseph ya noto ana. N'a pas appelé Joseph ya noto et préoccupant ko tilelo. N'a pas appelé Joseph ya réalité spirituelle ou pendant quatre ko définir en côté. Joseph a tourné bango abi. Mais pourquoi vous êtes triste boy? Pourquoi l'on attend na moni bino boy? Qu'est-ce qui se passe? Babi si Joseph babi to loti bandoto. Mais mouta ko expliquer biso azate. Voilà bien aimé une bonne attitude. Tant mouta loti ndo, il faut sa tristesse. Il faut mi lobela. Non souka wapi. Mon frère ma sœur, noto on néglige wana. Et ko tsope na sia mabele. Réalité on néglige na butu wana. Bien aimé. Et ko sala ke mukolo lingo zo lango solution et comme le y a trop tard. Bana au compter le quantième année. Même réalité dans notre, même vision dans kati notre, même phénomène. Au monaka bambwa wana, au monaka nyamana linga aswayo, mais ti lelo on définir était. Mon frère, ma sœur, la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ça temps peut-être au sambe la pour la réalité wana. Tant monsieur ko kota et bomi pe vina. Mais notre lotara, tant monsieur yango bénédiction na yo. Anene lo bela bato o lota mbongo. O lota ba kondi. Au lota ba roi, au lota ba président, au lota ba cour royale. Et ça peut faut ba sambela pour nous même kamona ikoksate âge et poussana. Il faut ba sambela ba débloquer le wana. Il faut ba sambela ba débloquer situation wana. Parce que ba noto au lota on a ba cour royale. Ba noto lota na ya ba officier supérieur, ya ba tumine, ya ba président de la République. Et là c'est que nzamba bengyo na grandeur wana. Mais il y a une limitation et une barrière. On doit prier pour toi. On doit déclencher quelque chose de l'onction sur toi pour que Nzamba continue à ta situation. Ne bateau mi balé les médias c'est le temps qui est rapide. Ne bateau mi balé ba pesi explication.
o apesi explication ndoto wana pe apesi explication tango non bato mibale bayebisi Joseph nde Joseph andopesa bango interprétation ba ndoto na bango on a besoin ba interpréter on a besoin ba expliquer yo tango lota mutu wana ezaka nini tango zaka so lali na ndako molota roi bato bana kati ya ndako elakisa nini tango ezaka otambola mais o sentir ko ozana mutu tango lota bato bakufa oyo yebina oyo yebite ba ko peso biloko ezaka nini. Tu as besoin qu'on interprète ce que tu rêves chaque jour. Tant que expliquer Joseph Bandoto, Joseph Bandoto peut savoir l'explication. Abiyo dans 3 jours. Pharaon a rétabli la fonction. Mais tant que koma kuna, kobo sanangati. Moussousou tant que moni ba interpréter, moni nga pas pesi explication, yé pas pesi ndoto. Joseph a dit dans 3 jours. Pharaon a obéi mes apôtres à Kataomutu. Mais je regrette pour ces messieurs pour assembler la tête et inquiéter et péter. À l'obapé l'autre. Peut-être makambo au kutana nango. Tamsu mambo au kutana na vie. C'est parce que bandoto lota basambela pona yote. Bandoto lota mbongo bungi basambela te pona yo. Tamsu bandoto olota ke ozumbongo ebele batikala ko sambela jamais pona yo. Olobaka eko kisama. Bien aimé, nous sommes dans un monde spirituel. Oko olota na yo, mais réalité famille kangiango. Oko olota na yo, semence mabe ya coutume e kangiango. Oko olota no monde de ténèbres e kangiango. Daniel a sambela ki, mais bakanga ki réponse na ye. Malheur pour ces messieurs. Parce que bah c'est que dans 3 jours au kufa assemblée. Et qu'on appelle kanayo. O lota bandoto aliwa mais au sambela te. O lota bandoto mutacholi na mai au sambela te. O lota bandoto o bota na butu mais au sambela te. Bien aimé. Yango moni ba te belé makambo ko mela ko brisker. On se pose la question nzambe ya nini? Il y a un problème que nzamba o lobela po sambela. Mais yonde au sambela te. Bato mi balé na kata prison baloti bandoto. Bien aimé. Neto ya na kata vibre mutuna vie ana ba komba na ye. Mutuna vie ana ba réalité vie na ye ko uta na makila tata na ye na makila ya mama ne ko uta ninga bota meli. Tolota bande bandoto nde mote zape na signification nde mote. Yango moni ana bat mususu soit sambelité et yana problème te mais yo faut sambela. Yo faut lukanzambe. Yo il faut pas prier pour na yo. Yo faut pas peso ba orientation spirituelle. Monde ya ténèbres éthique la muta apparence et botolier réalité. Ba roti que l'apparence à moi na poto, ba roti que l'apparence à muta mbong, ba roti que l'apparence à moi salibala, ba roti que l'apparence à muta mayele, mais ba sur réalité ba longolia. Ba sur lipamboli ba longolia. Na ok no suka pour no epsa ndeko moko lotaka mais à mon accomplissement na ngote. On a besoin de sambela pona yo. On a besoin d'orienter na kata prière. On a besoin de longole loko wana. O esala keke tilelo o mona makamwana. Yango mona vie e ko tambola te zaka ba fausse couche. Yango mona ba o promettre yo bien mais etika loko kisamate. Monde atene ko kango na prison à célibat. Ba ko kango na prison à masturbation. Ba ko kango na prison ba réalité belé. O ezo senga ke na ba noto lota ba sambela pona yo. Bon frère, ma soeur, peut-être que notre lotana est là que liwa moko ezoya. Peut-être que notre lotana est là que lipambolimo ezoya. Mais il faut pas sambela pour que nyonso wana, il faut pas sambela pour que bénédiction mbongo wana ekokisama. Il faut pas sambela pour nzamba longola liwa wana. Pour nzamba longola accident. Tant que le monde est ténèbres et arrêté déjà que otika l'infirme. Mais na kombo Yesu avec la prière, Dieu va faire quelque chose. Quand on a contact, nous allons prier pour toi. Il y a beaucoup à parler, mais les médias, c'est le temps dans Osuka. Pour nous, ça n'est que moko à l'otaka. On a besoin de s'ambela pour nous. On a besoin d'interpréter notre nayo. On a besoin de orientation spirituelle pour que nous ayons la vie. Je vais prier. Nenatiko na kata prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Motonyo so ba kangai na sia bandoto. Ba kangai na kata ba vision. Nanzela prière au Nzambe akangola yo. Au nom de Jésus-Christ.
impossible comme possible na kati ya vie na yo. Oh non, son ndoto ba tchelo liwa na longo liango. Ba tchelo maladie et longo au nom de Jésus. Na zo déclarer vie, na déclarer bénédiction et élévation na kombo estolobi. Amen. Nzambe alola a pambola biso. Numéro na biso ali plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nzamba pambola ndeko Alvin, a pambola frère Arnold, que mon Dieu vous bénisse. Et ça il faut basambela pour nous même kamona ikokisate âge et poussana. Il faut basambela ba débloquer le wana. Il faut basambela ba débloquer situation wana. Parce que ba noto olota on a ya ba cour royal. Ba noto olota na ya ba officier supérieur, ya ba tumine ya ba président de la République. Et là c'est que nzamba bengyo na grandeur wana. Mais il y a une limitation et une barrière. On doit prier pour toi. On doit déclencher quelque chose de l'onction sur toi pour que Nzamba continue à ta situation. Ne bateau mi balé les médias c'est le temps qui est rapide. Ne bateau mi balé ba pesi explication. Oh a pesi explication anoto on a pesi explication. Tant non bateau mi balé ba ici Joseph, ne Joseph a pesi sa bango interprétation ba ndoto na bango. On a besoin ba interpréter. On a besoin ba expliquer yo. Tango lota mutu ana ezaka nini. Tango zaka so lali na ndako ngolota roi bato bana kati ya ndako elakisa nini. Tango ezaka o tambola me o sentilo ko zana mutu. Tango lota bato bakufa oyo oyebi na oyo oyebi te ba peso biloko ezaka nini. Tu as besoin qu'on interprète ce que tu rêves chaque jour. Tango ba expliquer Joseph Bandoto, Joseph Bandoto peut savoir explication. Abiyo dans 3 jours. Pharaon azo bengo azo rétablir yo na ba fonction na yo. Mais tant que koma kuna kobosa na ngati mususu tanga moni ba interpréter moninga ye pa pesi explication ye pa pesi ndoto ne Joseph a dans 3 jours Pharaon a obengo meza pour akata omutu. Mais je regrette pour ces messieurs pour assembler la tête et inquiéter et péter à l'oba pe l'autre. Peut-être makambo okutana nango Tamsu mambo okuta na vie. C'est parce que bandoto lota basambela pona yote. Bandoto lota mbongo bungi basambela te pona yo. Tamsu bandoto olota ke ozumbongo ebele batikala ko sambela jamais pona yo. Olobaka ekokisama. Bien-aimé, nous sommes dans un monde spirituel. Oko lota na yo, mais réalité famille kangiango. Oko lota na yo, semence mabe ya coutume e kangiango. Oko lota no monde ténèbres et kangiango. Daniel a sambelaki. Mais bakangaki réponse na yé. Malheur pour ces messieurs. Parce que ba ebisier que dans 3 jours au kufa assemblité. Et ko zape kana yo. O lota bandoto aliwa mais o sambela te. O lota bandoto mutacholi na mai o sambela te. O lota bandoto o bota na butu mais o sambela te. Bien-aimé, yango moni ba tebele makambo komela ko brisker. On se pose la question nzambe ya nini? Il y a un problème que nzamba o lobela po sambela. Mais yonde o sambela te. Bato mi balé na kata prison baloti bandoto. Bien-aimé, neto ya na kata vie mutuna vie ana ba combat na ye. Mutuna vie ana ba réalité vie na ye ko uta na makila tata na ye na makila ya mama ne ko uta ninga bota meli. Tolota bandoto nde mote zape na signification nde mote. Yango moni yana batu mususu soit sambelité et yana problème te mais yo faut sambela. Yo faut lukanzambe. Yo il faut pas prier pour na yo. Yo faut pas peso ba orientation spirituelle. Monde ya ténèbres éthique la muta apparence et botolier réalité. Ba koti que l'apparence à moi na poto, ba koti que l'apparence à mutambong, ba koti que l'apparence à moi salibala, ba koti que l'apparence à mutamayele, mais ba sur réalité ba longoliao. Ba sur lipamboli ba longoliao. Na ok no suka pona epsandeko, moko lotaka, mais à mon accomplissement na ngote. On a besoin ba sambela pona yo. On a besoin ba orienter na kata prière. On a besoin ba longole loko wana. O esala keke tilelo o mona makamwana. Yango mona vie et ko tambola te zaka ba fausse couche. Yango mona ba promettre yo bien mais etika lokokisa maté. Monde atene ko kango na prison à célibat. Ba ko kango na prison à masturbation. Ba ko kango na prison ba réalité belé. O ezo senga ke na ba noto lota
basambela pona yo. Bon frère ma sœur, peut-être ba noto lotana et là que liwa moko ezoya. Peut-être ba noto lotana et là que lipambolimo ezoya. Mais il faut basambela pour que nyonso wana, il faut basambela pour que bénédiction mbongo wana ekokisama. Il faut basambela pour nzamba longola liwa wana. Pour nzamba longola accident. Tant que le monde est ténèbres et arrêté déjà que otika l'infirme. Mais na kombo Yesu avec la prière, Dieu va faire quelque chose. Quand on a contact nous allons prier pour toi. Il y a beaucoup à parler, mais les médias c'est le temps na osuka ao. Pour nous ça nekomoko à l'otaka. Que on a besoin de sambela pour nayo. On a besoin de interpréter notre nayo. On a besoin de faire orientation spirituelle pour que Nzambe akango la vie. Je vais prier. Nena tiko na kati prière. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moto nyonso ba kangai na sia ba noto. Ba kangai na kati ba vision. Na nzela prière au Nzambe akango la yo. Au nom de Jésus-Christ. Impossible comme possible na kati vie na yo. Oh non son ndoto ba tchelo liwa na longoli yango. Ba tchelo maladie et longa au nom de Jésus. Na zo déclarer vie, na déclarer bénédiction et élévation na kombo estolobi. Amen. Nzambe alola a pambola biso. Numéro na biso zali plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nzamba pambola ndeko Alvin, a pambola frère Arnold. Que mon Dieu vous bénisse.